nani babengi kolomboka tozabongo na kati ya breaking news basangwa Congo eza koinda ba dossier yangoyo lelo tozana ba dossier minene ya koloba donc bozali bongo na kati ya breaking news. Hallelujah, breaking news, sorry. Basangwa Congo eza koinda awa na RDC mobimba avant fête ya liwato départ à Kabila mokili mobimba ezo fêter ba meli ba champagne ba le ba soso na bantaba kotumba pona ndenge bakateli Wankovia le violeur peu le maltraiteur de femmes bakateli 18 mois ya prison sokaza na bavoka makasi akobeta 3 mois puis akozwa liberté mais pour le moment il a 18 mois. Alors avant de kota vraiment na basango ya politique to banana masango o ya Kofi parce que bato belé ba comprendre masolo ya Kofi bien te nga o na olo bela bino ma Kofi bato belé ba yi masolo tozala ngana le Valois grand frère nanga wana na kati ya sans tambour ni trompette maison à liboso et produisa Kofi Olomide na carrière solo na Kinshasa na Faubourg. Nazo zo témoin wera na JB ba yaka ko to concert na bengana ba on porte parce que ngam nazali superviseur à concert wana. À l'époque toujours travailler na vie nanga Titi le Valois bilamba ko to Kofi alata ba mbachizaki anga ya concert wana. Donc nazo beta masolo o na yebi na beta masolo o ya solo Kofi en prison de Makala. J'aurais applaudi si les collaborateurs Zacle avaient aussi défendu les femmes violées à l'Est, les corps retrouvés à Maluku et les massacres de Beni. Kofi Asala Mabe et Belé, d'ailleurs, ngai na plateau ya RTNC, na laquelle Kofi Mabe, na émission ya Escalator, pour na dossier ya Cindy, na yebsaka bango ke bazana 10 ans te. Nzamba robeta bango pe osuka mabe lelo bato balanda ki émission na bayebi Kofi azali mutumo mabe Kofi bakisi ya Simba et komi na suka liwa na eza vraiment peine parce que sala mabe ebele mais Kofi a exagéré. Kofi a zamutu oyo a finga ka nzambe na basali na nzambe na banzembo ne mobimba. Kofi a mibenga ka nzambe ya solo po azana kisi. Mais Kofi azali patron ya musique congolaise te. Kofi pe azara saper te. Boyebi bien amuta ba bubu. Kofi so akoma kolata po azako copier King Kester Bene ya na Papa Wemba. D'ailleurs clip ya Petit Rossi nzembo oyo bakolelela ye Kofi ese bimi. Bomoni bien azalaki na création te akeko donke kolata bilamba Papa Wemba tiki po ye a créera te mais a donka kaka. Donc Kofi Olomide azali moko ya bato misala mabe bakisi ya Simba boyebi ba aventure abima kaka na ba danseuse te abima même boyebi masolo na ba mère na ya yemoko do boyebi masolo po asimba kisi ya mabe po amnyokwama. Et puis Kofi azali patron ya quartier latin azali patron ya musique congolaise te. Kofi a patron de la musique congolaise na voix nini, ayemba voix nini. Kofi a jamais patron de la musique congolaise. Beaucoup comparer Kofi ni na Luambo, ni na Tabulei, ni na King Kester, ni na Papa Wemba, ni même na Ferre to Fali. Ni même na Bango, ni même na Fabricas alors Aozala. Patron de la musique congolaise de Kester avant Koufa. Kofi c'est un commerçant ou a compris un système parce que attends qu'il dans l'université à qui m'a même chic Kofi a travaillé même dans secrétaire ya Kulongongo na diplôme à Lukuta. Vous voyez bien ou bien et l'air babandaka historia na débat baba beta ba concert na Kingasani na veni Lingomwana Kingasani ya suka batu bayati pour Kofi a comment oya komi asimba ba kisi oyo a comme ça la même mère nae moi si nae oui ba masolo wana nyos alors ayo que la bana batuma wapo nani donc Kofi azala jamais
bobeng na yo kasu mutameka kolobaka te kazali patron ya musique congolaise. Kofi asali temps ko kosala asala banzembo ya succès na kati wana fu boyeba kapinga na Hermine bana Bruxelles ba yebi lisolo ya 190 Alexa bango Alexa bana basi ebele a sacrifier bana basi ebele d'ailleurs ba danseuse na ye bazoloba bamsu ba yoki soni ba bombi. Donc na yo kasu mutu moko te afongola mbanga na ye ke Kofi azali patron ya musique congolaise. Kofi azali patron ya quartier latin pe yamona elo nous des années bandel pe comme na suka. Mais na regretté que Toro ya Zakle a commis yango on irait affaire de l'État parce que Zakle soit azali député à Solo mbe alobelaka ba viol fait à la femme na est ya Congo ba corps ba retrouver na Maluku ki Zakari na ki député na yemonate parce que Zakari a grand Toro ngana moko ba parisien au Zakari azako la mukisana 5 heures et pas na lemba pour na libérer $30-50. Oh nazo ba Zakari avi. D'ailleurs bon na ngana lobelaka Zakari ko fiotolate parce que yebi bia yebi Didier Forme botu na Marie-Paul achisha belé sia oyeb Sabino. Le Zak le liboso na ngako lobelo te ponga na kabela ela na kabela na single. Donc akolo belo muti. Makamuna oloba ya Kofi vient na titi le valo akufi te ali to kangisa Kofi pepeti vient na le valo abeta de boli fataki na ndako Kofi ya bandal. Wana to bimisa kutu Didi Kinwani to bimisa ye avocat ya nani ya maison Santa Mouni trompette Kofi azwa mbongo akima alani mwasi ne gode mwasi na liboso bato bayebi akima ga yepo na bakisi na ye. À l'époque biso sikoto komo coopérer na Kungulu Mobutu tozwa ba avocat toya tokanga Kofi ko to pesa ga mbongo abeta concert akimi. Alors mokili mobimba ezali choqué na comportement ya Kofi mais bato ba sepeli ba meli ba champagne parce que au moins akangami et puis justice à France et Zozelaï. J'aimerais que Kofi dédommage la danseuse pour l'humiliation et qu'il soit aussi condamné à 6 mois de prison pour coup et humiliation. Donc normalement dans les solos Oyo, Kofi faut à 6 mois en prison. A dédommagé moi na moi soana. Peso kamu isanga batu bazama yelete na moni moi na moi soana Pamela. Soki nani amvuté azosa la vidéo pour naie Olive Lembe a organiser Kofi. Pamela na famille Pamela za susu muta ofuka me la profiter. Pamela lobi abota débat na me azana kindumba te mais chaque mois na père nae. Alors Pamela zo préféré azane ki makamu na ndako Kofi ndenga secrétaire bango et pourtant dossier à monene ya vie na yango oyo il faut asenga ba dédommager atika kindumba atika pe nyonso asala pe vie na ye. Donc ma famille a Pamela bolukele avocat kitoko pour akolia kitoko ba ko dédommager ye pe a comment les bani a posé la interview a posé la comme acteur actrice à film vina ebe atsi la nana Kofi parce que Kofi a rancunier peut-être a retiré le poison pour Pamela azo ebate ke Kofi a lo baka songe ambeli babeta ngo li Kofi te mais abosani ke libumu ya Pamela babeta ngo pe ki sambeti te. Donc Pamela nde asukisi Kofi pour songe ambeli babeta li Kofi te libumu ya Pamela pe babeta ngo ki sambeti te. Alors Kofi a pointé libumu ya Pamela et balou ke li 6 balou ka 9. Donc Pamela tika ko lela mutu moko te a oppressé yo bati oppression te yo osali lo côté za ba acte à Kofi. Et na moni lisusu le kamusinga na moni avocat ya Kofi nani producteur à Kofi Olomide aleki na service show alobi ke Kofi asilika ipo bana basi wana ba yibaki ba couverture na ba écouter na Kenya Airways. Bande konanga na yebi ba te belé ba voyager raté. Ba yebi ndega avion et fonctionnalité. Mais ngai na moi kaka ya banda avril tilelo na sali plus de 10 voyages à Manchester Paris na Air France. Donc dans une expérience na Kenda déjà Congo plus de 25 fois en avion de Poto Afrique 25 fois. On a Kenda ça au compter ba pays musu pour na voyager dans 4 continents. Na we sabino keza lokuta
parce que bateau ba mataka na avion faut y bango que soki bo mati na avion ba opesa bino ba couverture ba opesa bino ba écouteur mais soki bo komi pembeni ya kokita ba test ba lekaka ko récupérer na ba écouteur na ba couverture et puis na kati avion amoke za la jet privé na kati avion oyiba couverture nini parce que ba voisin no ba omona parce que na avion net ba Kenya Airways wana peut-être ils ont place à 300 personnes. Comment yo na mis sur 300 personnes yo zo couverture botia na basak. Donc bon luka masolo mususu boko sabatu oyo ba mataka avion te biso to mataka avion te dit comment avion fonctionne. Donc to longo liam. Mokili mobimba basi ya mindele na basi ya batu mwendo ba komi ko buka ba CD na ba DVD ya Wankovia. Donc opération kata buka CD ya Wankovia et bandi pe ba yo ka su miziki ya Kofi te. Est-ce que ba envoûter nyo so ba kondima pour Kofi envoûter ba te belé na musique na ye que ça ni passe pour bobima na envoûtement wana so ki biso ba proverbe to tiem no maboko te. Alors lokola Kofi dans 5 jours ba koye ba soki uzala 18 mois ferme to uzala 3 mois ferme. Alors Cindy awa bakateli Kofi 18 mois Atia Libaya a continué à honorer le contrat ya Kofi a signé. Cindy, je vous apprendrai que Azali moi na sambela l'église nanga, moi na encadra, moi na ona soma même Jaguar, na kina na ona Kinshasa po azonga kosalela Nzambe. Cindy atia ki temena Nzambe, aki osimba kindoki, ba koma olia batuna Kofi po ba bancho. Alors siko lokola Kofi akoti boloko. Cindy yo comme chef d'orchestre makambo to eza yo bizaleli mabe yo lingo bomisa Kofi yo boyena boyo obosani passé na yo obosani kokola na masina obosani nyonso obosani même kosali la Nzambe okomi superstar okoma gangi. Alors Kester ayo bima Kester le papa wemba akimara viva la musique akoti afriza ba yepoto na tabule kes akumbela mouvement. 2 fois taboulé Kester papa wemba kima orchestre Kester akumbela ba redi ba bima pour papa wemba azao kokate yo pe joie orchestre quartier latin tia libaya kende ko honorer ba contrat ya patron pe makambo na yo comme ça to yeba soko za vraiment mona ina ozana art parce que orchestre ko kufate pour yo zali otikali na ba musicien otikali na ba nyonso pe oyeba contrat nyonso continuer pe lisusu bolole ya monene awa ezali mwasi ya Kofi andako abimi avocat na ye donc Kofi akenda ko violer bana Kofi abebisaka ba vie ya bato alokaka bato po yo vivre na sima nango. Entre temps Aristote mwana Kofi azawapi bana mususu wa Kofi bawapi o ye moko abebisa vie na bango. Donc oza mama mabe po ye bango we Kofi azana mawate biloko simba mama wa ye moko uta yokela ye mawate yonda oyokeloma. Donc ezali mawamini. Alors na proposa Kofi délivrance na 2009 à Kima yango tala lelo ndenge nkolo asambwisi carrière sili. Et en plus ce qui est grave ba pays anglophone nyonso ba pekisi Kofi akoko niata sukunate pe ba kati ba contrat na nyonso. Donc ba pays nyonso to ya Commonwealth ba siliki doko le salamaki na Kenya et koki akoki ko zonga sukunate. D'ailleurs soki botali na mire ya Facebook nanga bomona ke parlement ya Kenya ba siéger bazo regretter pourquoi bazo msa Kofi na kin bazo senga kutu gouvernement ya Kinshasa azongisa Kofi na Kenya akende ko subir to ko continuer prison kuna. Donc dossier à Kofi soki justice à Congo et koki a moté justice à Kenya parlement mobimba et siéger et sengi Kofi il faut à l'estrade na Kenya place à betelagi mwasi à la paix prison kuna. Après Kenya ko estrade na France esika akima juge abanda mbango banda na tribunal ti na Bruxelles na makolo pour azana dossier à viol. Donc Kenya elobi so ba zongisi Kofi te relation Kenya na Congo et kokatana. Alors Cindy Leker oyo na kombonga na yebi na kombo Kandi bakima kanzambe te tour na yo pe bandi ba danseuse ya Kofi ba kozalaka lisusu pe na ndaku wana te kozala séquestré na ndaku na ete
Donc bah outil aux appels décision que bah danser à Kofi moi c'est à Kofi faut tout moi c'est à Kofi à genre ni à moi si mobile na ye azana plus de 10 jeunes filles à danser à vivre na bango na ndako wana azana makambo na ye sindi à vivre na ndako wana yepe à vivre na ndako wana cohabitation ne sala makandeni. Alors moi sur la fois ça la simba biloko ensemble na Kofi pe fois le cas de délivrance Kofi pesa mbala na ye aliboso akota boloko te bato babi masolo Kofi natanga Zaïre natanga Mobutu bakangaye na nyoka longo pona etutana yango na yango pona ba bêtise akota ka boloko donc azonge ne kaka chambre na boloko wa ba mesala okota kala. Alors ezali mamami producteur à Kofi il faut aller ka asenga sorry asenga pardon pour akoyi ko faire avaler biso ba salade te bana baswana baza clair baswana ki baswana li mobile za zuwa ki mobile mutu moko atiko yiba na avion te parce que na kati avion mutu ako yiba couverture moko ya kobata mais batu ebele 5 personnes bako yiba ba couverture te pour ko yebana et puis bo test bako yebango donc boko sara batu te. Alors tozali awa tolobiete Kofi azala jamais patron de musique congolaise donc na yoka kasu mutu moko te ameka kolobake Kofi aza patron de musique congolaise. Mais par contre, Kofi aza patron, il y a boîte nae, quartier latin, Oyelo Karabato. Alors, Parlement Kenya et le Bongo, Wankovia a commis, Wankovia po nae komi chikicha, cha po, a commis sa bana basi tout, pene nae bancho, après ça ba kisi, bana basi ba leki sarabatu. Orchestre ne mobimba ba bancho. Baba na témoigner comment va ça va sacrifice humain pour la paix pour linga susu batwana te. Alors pour na Kofi ezali chikicha cha. Alors alors bato bazo finga na moni na ba émission na sali bato belé ba finga na ebite so baza bato IDPS parce que bato IDPS ba tribaliste bon moni pe ki Tshisekedi akiti na Kinshasa. Il y a que des tribales de Babimaki parce qu'il a collaboré depuis 2002 à membre à M23 donc un collabo Koko Tshisekedi. Alors bateau bozo finga na place bo finga proverbe 30 bo finga juge o ya katelier 18 mois ngam na kangisi était Zakari bababa sur les taureaux pe muto kangisi était Kofi yebanaki parce que tribunal pe parlement il y a Kenya et autres ya pression. Ngana lukana délivré yena makambo ne sindi bakima makambo wana bana Kinshasa bayebi yango. Kofi abandi kobuka oyo alonaka. Kofi abandi koluka oyo alonaka. Proverbe atelemela ki kinchori ya Kofi na kin pe na mema jaguar pona sindi bato bayebi masolo wana. Ba contraire ba kisi ya simba ekomi na suka. Nzembo bakolelela ye ezali petit aussi. Assez à bien parce que il solo ils ont continué. King Kester a Kofi, papa m'a boy goya matanga à l'élier nanzem. Quelque temps après, papa m'a perd son âme acquis. Papa m'a Kofi l'obide sera ke ba robeta ye ere rasali a sambwisi papa wemba a yembele nzembo mabe persali commerce à zuba mabanga batudo a ridiculiser. C'est-à-dire papa Kofi l'obide et l'autre chose là de la milimo ya Kester na milimo ya papa wemba nenge asala bango mabe ekomi kofuta yeba ke Kester akimisali papa wemba Kinshasa alandi na Paris abomi sufi la muzika papa wemba Kester akufi papa wemba Kester abi papa wemba otika la te après 2 ans ayo récupérer papa wemba siko ekomi tour a Wankovia pe sala mandengo wana parce que ba swanaka na muta kufite awa nazoleka nazokebisa mutu nyonso tu oyo azoleka na TV na kombo King Kester ozala leki na ye ozala grand na ye ozala cousin na ye ozala petit na ye soko ozoleka neti odimine King Kester bato tu bayebi azali mongongo ya kitoko. King Kester ayemba banzembo na studio abeta ba concert bato ebele bakimaki deja kala mais lelo tokamwe baokanisa bakozwa succès na koloma mabe ya mutu akufa baswanaka na ye te mutu akufa baswanaka na ye te me banégociaka na ye. Alors eza mawa mingi badossier ya Kinshasa le collabo Tshisekedi azongaki kine lobby non événement
tomoni kaka quelques bande kwa mboka na ye ba tribaliste la ki koyamba ye po aza moto ya ba M23 Tshisekedi koko ya kolabo traître M23 oyo amemi na mokongo na ye les Zambiens Moïse Katumbi po akomisa ye prochain président Congo. Oyebi bien que Tshisekedi a signé un pacte na ba M23 à cause de biso kazo sala lutte non armée, mais pourtant aza membre ya ba M23 ba Rwandais au ba boma plus de 20 millions de Congolais, jet privé biloko tout mbongo et outil na gouvernement. Donc akeko pesa les Rwandais kanambe babeki. Donc dossier ya Koko Tshisekedi tout se bien. Alors na Kinshasa, Chantal Ramazani Ouazari, la juge qui a condamné Seriano alias Katumbi, vient de demander l'asile aux États-Unis. Alors, comment il et puis, tout le monde a cour constitutionnel mingi ya Kabila, la juge comme kima kima, et ça m'a mingi. Nicolo Ebinono surtout boyoki na prophétisaki na masolo ya Marie Misamu pe na bagi mamana okufa après 6 mois. Moli monanza beko sakate 6 mois pe koki akufi medikamba kokamwa. Désiré abomisi mère naye a bébisi famille a aussi sa peu famille Nicolo azolinga atika la seule héritier ya biloko ya Marie Misamu do bokeba akoyi pe ko boma mwana Marie Misamu ko atika na ba richesse. Peli kamboka moi famille ya Marie Misamu na Kinshasa kokule elombe na ba journaliste bazo parata mbango bazo kima ba caméra. Donc bomoni bino moko le na lobaki masola Marie Misamu lobaki pasteur aza problématique pasteur aza boy bomoni masolo ndenge zo betama bomoni kindoki ya famille wana grand chor eza désiré aza na Londres d'ailleurs assemblera na église ya Mangembo pe aza adjoint ya supu oyo abimaka na mwasi na ye. Alors, breaking news, ezaka masolo à Congo, ezaka ba information. Na ina sabino batu ebele balingo sala ba vidéo, mais baza très sale, baza mal habillé. Donc, bo bongisaka ba teni na bino avant bo sala vidéo, pe bo lekisaka lisusu zo ba pe collabo ya boketu na ba vidéo te. Alors, na yoka ka mwana mwasi moko ya Brazzaville bo bengaka yo la sexy, fi wana azala jamais la sexy. Mais azali la bordel. Donc, la bordel. Breaking news, chikicha pona Kofi Olomide Wankovia a obeta 18 mois ya prison. Sindi, l'accès biso ki oyebi, parce que continue musala. Chikicha pona Kofi Olomide ezali bongo. Breaking news, à suivre. A dédommagé moi na mwasi wana pezo kamu isanga bato baza mayele te na moni mwana mwasi wana Pamela soki nani amvute ye azosala video pona ye Olive Lembe aokende bimisa Kofi Pamela na famille ya Pamela aza susu moto akofukamela Kofi te Pamela lobi abota deba na me aza na kindumba te mais chaque mois na père na ye. Alors Pamela azo préféré aza neti makamu na ndako ya Kofi ndenga sekretisa bango. Et pourtant, dossier à mon nene à vie na yangoyo, il faut asenga ba dédommager, atika kindumba, atika pe nyonso, asala pe vinae. Donc ma famille a Pamela bolukele avocat qui toko po, abolia qui toko ba ko dédommager pe a komone yebani a ko sala ba interview, a ko sala comme acteur, actrice à film, vinae be atsila nana Kofi parce que Kofi aza rancunier, peut-être a retiré le poison pour Pamela azo ebate ke Kofi alobaka songe ya mbeli babeta ngo li Kofi te mais abosani ke libumu ya Pamela babeta ngo pe ki sambeti te. Donc Pamela nde asukisi Kofi
pour songe ambeli babeta likofi te libumu ya Pamela pe babeta yango kisambeti te. Alors Kofi alingaka pointer libumu ya Pamela et balu ki lié 6 mais balu ka 9. Donc Pamela tika kolela lela mutu moko te a oppressé yo bati oppression te yo osalelo côté za ba acte ya Kofi. Et na moni lisusu lelo ekamusinga na moni avocat ya Kofi nani producteur ya Kofi Olomide aleki na service show alobi ke Kofi asilika ipo bana basi wana ba yibaki ba couverture na ba écouter na Kenya Airways bande konanga na yebi ke batebele ba voyager raté ba yebi ndenge avion e fonctionner te mais ngai na mois kaka ya banda avril tilelo na sali plus de 10 voyages ya Manchester Paris na Air France. Donc, dans l'expérience, na Kenda déjà Congo plus de 25 fois en avion, de Poto, Afrique 25 fois. On a Kenda, ça au compté, bah, pays, nous sommes voyager dans 4 continents. Na ouais, ça nous le kuta, parce que bateau va mater en avion, faut y bango que, ceux qui vont mater en avion, bah, on peut s'abonner, bah, convertir, bah, on peut s'abonner, écouter, mais ceux qui vont comme pemeni ya kokita, bah, test, bah, les kaka, pour récupérer, n'a écouter, n'a pas convertir. Et puis, na 4 avions, à moins que ça la jet privé, na 4 avions, oui, va couvertir nini parce que va voisin no ba omona. Parce que na avion net ba Kenya Airways wana peut-être ils a place à 300 personnes. Comment yo na mis sur 300 personnes, yo va couvertir botia na ba sac. Donc bon luka masolo mususu boko sabatu, o ba matar avion te biso to matar avion, te dit comment avion fonctionne. Donc to longo liam. Mokili mobimba basi ya mindele na basi ya batu mwendo bakomi ko buka ba CD na ba DVD ya Wankovia. Donc opération kata buka CD ya Wankovia et bandi pe ba yoka su miziki ya Kofi te. Est-ce que ba envoûter nyo so ba kondima pour Kofi a envoûter ba te belé na miziki na ye que ça li passe pour bobima na envoûtement wana so ki biso ba proverbe to tiem no maboko te. Alors lokola Kofi dans 5 jours ba royer ba so ki yozala 18 mois ferme. Tous à la 3 mois ferme. Alors, Cindy, awa bakateli Kofi 18 mois, Atia Libaya a continué à honorer le contrat ya Kofi a signé. Cindy, je vous apprendrai que Azali moi na sambela l'église nanga, moi na encadra, moi na ona soma même Jaguar, na kina na ona Kinshasa pour azonga kosalela Nzambe. Cindy atia ki temena Nzambe, aki osimba kindoki, ba koma olia batuna Kofi po ba banchor. Alors, si on a Kofi à côté Boroko, Cindy yo comme chef d'orchestre, makambo to eza yo. Yo bizaleli mabe, yo lingo bomisa Kofi, yo boyena boyo, obosani passé na yo. Obosani kokola na masina, obosani nyonso, obosani même kosali la Nzambe, okomi superstar, okoma gangi. Alors, Kester, d'ailleurs clip ya Petit Rossi, Nzembo Oyo, barolela ye Kofi ese bimi. Bomoni bien azalaki na création te akeko donke kolata bilamba papa matiki po ye a créer raté mais a donka kaka. Donc Kofi Olomide azali moko ya bato misala mabe bakisi ya simba boyebi aventure abima kaka na ba danseuse te abima même boyebi masolo na ba mère na we ye moko do boyebi masolo po asimba kisi ya mabe po amnyokwama. Et puis Kofi azali patron ya quartier latin, azali patron ya musique congolaise te. Kofi azala patron ya musique congolaise na voix nini, ayemba voix nini. Kofi akoki kozala jamais patron ya musique congolaise. Bokoki ko comparer Kofi ni na Luambo, ni na Tabulei, ni na King Kester, ni na Papa Wemba, ni même na Ferre to Fali. Ni même na Bango, ni même na Fabricas alors aozala patron de musique congolaise de Kester avant Koufa, avec ça, que Kofi c'est un commerçant ou à comprendre le système parce que attends que dans l'université, à qui m'a même chic, Kofi a travaillé même dans la crière ya Kulongongo, na diplôme à Lukuta. Vous voyez bien ou bien. Et l'air babandaka historia, na débat baba beta, ba concert na Kingasani, na veni Lingomwana, Kingasani Asuka, Batbayati. Pour Kofi comment oya komi asimba ba kisi oyo
akomisaka même mère na ye mwasi na ye oyebi bamasolo wana nyonso alors aoyokela bana bato mawa mpo na nini donc Kofi azala jamais bobenga na yo kasu mutu ameka kolobaka te azali patron ya musique congolaise Kofi asali ntango ekosala asala banzembo ya succès na kati wana fo boyeba kapinga na Hermine bana Bruxelles bayebi lisolo ya 190 Alexa bango Alexa bana basi ebele a sacrifier bana basi ebele daye ba danseuse na ye bazoloba bamsu bayoki soni babombi donc na yo kasu mutu moko te afongola mbanga na ye ke Kofi azali patron ya musique congolaise Kofi azali patron ya quartier latin pe ya mona eloko nyonso ezala na ebandeli mpe komi na suka mais na regrette ke toro ya Zacle akomisi yango on irait affaire de l'état parce que Zacle so azali député à solo mbe alobelaka ba viol fait à la femme na est ya Congo ba koro ba retrouver na maluku ki Zakari na ki député na ye monate parce que Zakari a grand toro ngana moko ba parisien au Zakari azako la mukisa na 5 heures et pas na lemba pour na libérer 30-50 $. Oh nazo ba Zakari ali d'ailleurs bongo na ngana lobelaka Zakari ko fiotola te parce que yebi bien yebi Didier Forme botu na Marie-Paul achisha belé sia oyeb sabino le Zacle liboso na ngako lobelo te ponga na kabela ela na kabela na sengle donc ako lobelo muti makamuna oloba ya Kofi vient nga titi le valo akufita ya li to kangisa Kofi pepeti vient nga le valo a beta de boli fataki na ndako ya Kofi ya bandal wana to bimisa kutu Didi Kinwani to bimisa ye avocat ya nani ya maison Santa Moni trompette Kofi azwa mbongo akima alani mwasi ne gode mwasi na liboso bato bayebi akima ga ye pona bakisi na ye à l'époque biso sikoto komo coopérer na Kungulu Mobutu tozwa ba avocat toya tokanga Kofi po to pesa ga mbongo abeta concert akimi alors mokili mobimba ezali choqué na comportement ya Kofi mais bato basepeli bameli ba champagne parce que au moins akangami et puis justice à France et Zozelaï. J'aimerais que Kofi dédommage la danseuse pour l'humiliation et qu'il soit aussi condamné à 6 mois de prison pour coup et humiliation. Donc normalement dans l'isolo oyo Kofi faut soigner à 6 mois de prison. Nani babengi Kolomboka tozabongo na kati ya breaking news basangwa Congo eza koinda ba dossier yangoyo lelo tozana ba dossier minene ya koloba donc bozali bongo na kati ya breaking news. Hallelujah, breaking news, sorry. Basangwa Congo eza koinda awa na RDC mobimba avant fête ya liwato départ à Kabila mokili mobimba ezo fêter ba meli ba champagne ba le ba soso na bantaba kotumba pona ndenge bakateli Wankovia les violeurs peu le maltraiteur de femmes bakateli 18 mois ya prison
soki aza na bavoka makasi akobeta 3 mois puis akozwa liberté, mais pour le moment eza 18 mois. Alors avant de kota vraiment na basango ya politique to banana masango o ya Kofi, parce que bato ebele ba comprendre masolo ya Kofi bien te nga o na olobela bino makambo ya Kofi, bato ebele ba yebi masolo tozala nga na Levallois grand frère nanga wana na kati ya Santambo ni trompette maison ya liboso et produisa Koffi Olomide na carrière solo na Kinshasa na Faubourg. Nazo zo témoin wera na JB ba yaka ko tu concert na bengana ba on a porte parce que nga nazali superviseur à concert wana. À l'époque toujours travaillé na vie nanga Titi Levallois bilamba ko tu Koffi alata ba mbachizaki yanga ya concert wana. Donc nazo beta masolo o na yebi na beta masolo o ya solo Koffi en prison de Makala. J'aurais applaudi si les collaborateurs Zacle avaient aussi défendu les femmes violées à l'Est, les corps retrouvés à Maluku et les massacres de Beni. Koffi asala mabe ebele d'ailleurs ngai na plateau ya RTNC na lakela Koffi mabe na émission ya Escalator pour na dossier ya Cindy na yebisaka bango ke bazana 10 ans te nzamba kobeta bango pe osuka mabe lelo bato balandaki émission na bayebi Koffi azali mutu mo mabe Koffi bakisi ya simba ekomi na suka liwa na eza vraiment peine parce que sala mabe ebele mais Koffi a exagéré. Koffi a za mutu oyo afingaka nzambe na basali na nzambe na banzembo ne mobimba. Koffi amibengaka nzambe ya solo po azana kisi, mais Koffi azali patron ya musique congolaise te. Koffi pe azara saper te boyebi bien amuta babubu. Koffi so akoma kolata po azako copier King Kester Bene na papa. Parlement Kenya elobi bongo Wankovia akomi Wankovia pona ekomi chikicha cha po akomisa bana basi tu pene na ye bancho apesa bango bakisi bana basi wana balekisaka batu orchestre ne mobimba bakoma bancho baba na témoigner comment basaka ba sacrifice humain bokolela pe bokolinga susu batu wana te. Alors pona Koffi ezali chikicha cha. Alors alors bato bazo finga na moni na ba émission na sali bato belé ba finga na ebite so baza bato IDPS parce que bato IDPS ba tribaliste bon moni pe ki Tshisekedi ya kiti na Kinshasa ya que des tribal de babimaki parce que aza collabo depuis 2002 aza membre ya M23 donc un collabo Koko Tshisekedi. Alors bato bozo finga na place bo finga proverbe 30 bo finga juge o ya katelier 18 mois. Ngam na kangisi ete Zakari bababa sur le taureau pe muto kangisi ete Koffi ebanaki parce que tribunal pe parlement ya Kenya ezoti pression. Ngana lukana délivrer yena makambo ne sindi bakima makambo wana bana Kinshasa bayebi yango. Koffi abandi kobuka oyo alonaka. Koffi abandi koluka oyo alonaka. Proverbe atelemela ki kinchori ya Koffi na kin pe na mema jaguar po na sindi bato bayebi masolo wana. Ba contrat ya bakisi ya simba ekomi na suka. Nzembo bakolelela ye ezali petit aussi assez ayembi parce que il solo ezo continuer. King Kester akufi papa wemba boyi kwa matanga adelie na nzembo. Quelque temps après papa wemba perd son âme acquis. Papa wemba akufi Koffi Olomide soka ke bakobeta ye erreur asali asambwisi papa wemba ayembeli nzembo mabe pe asali commerce azwi ba mabanga bato do a ridiculiser. C'est-à-dire papa Koffi Olomide eloko sozo landela eza milimo ya Kester na milimo ya papa wemba ndenge asala bango mabe ekomi kofuta yeba ke Kester akimisaki papa wemba Kinshasa alandi ye na Paris abomi sufi la muzika papa wemba Kester akufi papa Kester abi papa wemba otika la te après 2 ans ayo récupérer papa wemba siko ekomi tour a Wankovia pe sala mandengo wana parce que ba swanaka na muta kufite awa nazo leka nazo kebisa mutu nyonso tu oyo azo leka na TV
na kombo King Kester ozala leki na ye ozala grand na ye ozala cousin na ye ozala petit na ye soko zo leka neti odimine King Kester batutu bayebi azali mongongo ya kitoko. King Kester ayemba banzembo na studio abeta ba concert bato ebele bakimaki déjà kala mais lelo tokamwe baokanisa bakozwa succès na koloba mabe ya mutu akufa baswanaka na ye te mutu akufa baswanaka na ye te me banégociaka na ye. Alors eza mawa mingi badossier ya Kinshasa le collabo Tshisekedi azongaki kini lobby non événement tomoni kaka quelques bandeko ya mboka na ye ba tribaliste la ki koyamba ye po aza mutu ya ba M23 Tshisekedi koko ya collabo très M23 oyo amemi na mokongo na ye les Zambiens Moïse Katumbi po akomisa ye prochain président Congo. Oyebi bien que Tshisekedi a signé un pacte na ba M23 à cause de biso kazo sala lutte non armée mais pourtant aza membre ya ba M23 ba Rwandais au ba boma plus de 20 millions de Congolais jet privé biloko tout mbongo euti na gouvernement donc akeko pesa les Rwandais kanambe babeki donc dossier ya Koko Tshisekedi tout ce bien. Alors na Kinshasa Chantal Ramazani Ouazari, la juge qui a condamné Seriano alias Katumbi vient de demander l'asile aux États-Unis. Alors bakoma iko luksaye ba bobisaye et puis tomoni ba cour constitutionnelle mingi ya Kabila ayako bima Kester le papa wemba akimara viva la musique à koti Afriza ba yepoto na tabule kes a kumbela mouvement. Deux fois tabule Kester papa wemba kima orchestre Kester a kumbela ba redi ba bima po papa wemba azao kokate yo pe zwa orchestre quartier latin tia libaya kende ko honorer ba contrat ya patron no pe makango na yo comme ça to yeba soko za vraiment mwana ina ozana art parce que orchestre ko kufate pour yo zali otikali na ba musicien otikali na ba nyonso pe oyeba contrat no continuer pe lisusu bolole ya monene awa ezali mwasi ya Kofi Andao abimi avocat na ye donc Kofi akenda ko violer bana Kofi abebisaka ba vie ya bato alokaka bato po yo vivre na sima nango. Entre temps Aristote mwana Kofi azawapi bana mususu Kofi bawapi o yemoko abebisa vie na bango. Donc oza mama mabe po yeba ngo Kofi azana mawate biloko ya simba mama oya yemoko utayokela ye mawate yonda oyokeloma. Donc ezali mawami. Alors na proposa Kofi délivrance na 2009 akima yango tala lelo ndenge nkolo asambwisi carrière sili. Et en plus ce qui est grave ba pays anglophone nyonso ba pekisi Kofi akoko niata sukunate pe ba kati ba contrat na nyonso. Donc ba pays nyonso to ya Commonwealth ba siliki doko le salamaki na Kenya ekoki akoki ko zonga sukunate. D'ailleurs soki botali na mire ya Facebook nanga bomona ke parlement ya Kenya ba siéger bazo regretter pourquoi bazo sa Kofi na kin bazo senga kutu gouvernement ya Kinshasa azong sa Kofi na Kenya akende ko subir to ko continuer prison kuna. Donc dossier à Kofi soki justice à Congo et koki a moté justice à Kenya parlement mobimba et siéger et sengi Kofi il faut à l'estrade na Kenya place à betelagi mwasi asala pe prison kuna. Après Kenya ko estrade na France esika akima juge abanda mbango banda na tribunal ti na Bruxelles na makolo po azana dossier à viol. Donc Kenya et lobiso ba zone si profiter relation Kenya na Congo et kokatana. Alors Cindy Leker oyo na kombonga na bina kombo kandi bakima kanzambe te tour na yo pe bandi batandes ba danseuse ya Kofi ba kozalaka lisusu pe na ndako wana te kozala séquestré na ndako na été. Donc ba uti ozwa pe décision que ba danseuse ya Kofi na mwasi ya Kofi fo tout na mwasi ya Kofi aza jar nini ya mwasi mobali na ye azana plus de 10 jeunes filles ya ba danseuse a vivre na ba na ndako wana azana makangu na ye sindi a vivre na ndako wana yepe a vivre na ndako wana cohabitation ne sala makandeni. Alors moi so na fo za ba simba biloko ensemble na Kofi pe fo luka délivrance
Kofi pesa mbala na ye ya liboso akota boloko te. Bato babi masolo Kofi na tanga Zaïre na tanga Mobutu bakangaye na nyoka longo pona etutana yango na yango pona ba bêtise akotaka boloko. Donc azongeli ne kaka chambre na boloko wa ba mesana kokota kala. Alors ezali mamami. Producteur à Kofi il faut aller ka asenga sorry asenga pardon pour akoki ko faire avaler biso ba salade te. Bana basuana baza clair. Baswana ki baswaneli mobali eza zuwa ki mobali. Mutu moko atiko yiba na avion te. Parce que na kati avion mutu ako yiba couverture moko ya kobata. Mais batu ebele 5 personnes bako yiba ba couverture te pour ko yebana et puis bo test bako yebango. Donc boko sara batu te. Alors tozali awa tolobiete Kofi azala jamais patron de musique congolaise. Donc na yo kakasu mutu moko te ameka kolobake Kofi aza patron de musique congolaise. Mais par contre Kofi aza patron il y a boîte nae quartier latin oyo lo karabato. Alors